te ba voisin nzeka ba voisin oto komona na pembeni baza ba famille na biso ya yambo bayebaka biso banani bakotaka na ndako na yo banani bazali kobima na ndako na yo ovandaka mpe na nani bayebi mobali azaki ngandi elibali bota ekufaka te balingani na bango na kati na internet bayebani na bango te ke bakoki kozala bandeko lobi mwana ayeli bino baboti mama nazwi mobali papa nazwi mwasi bana wana bakoya mpona présentation ata wapi papa mwana wapi mama mwana batata na bamama ekozala lolenge nini na komba tata ya mwana pe tata molimo mosantu mbote mingi balandi émission kimia na libala biba nyonso tokutami ya solo wabino manger la fosso voilà des retours pambate tosaki mobembo molai toutaki na mboka Brazzaville tobimaki touti Yerusalemi esika na ntina ete mosala ya tata nzambe ya solo esengo makasi tozongi mosala na bino ntango nyonso toza wana mpona koservir bino na émission bokolingaka ntango nyonso émission kimia na libala donc voilà esengo makasi ya solo batata na mama nzambe alingi biso mingi ya solo biso mpe ya solo toza ntango nyonso ndenge tata azali kosenga biso butu moi bana ya bolingo mibeko misala donc tobipesa mobimba kosalela yawe sans plus tarder nde nzambe na biso inspiré biso na ntina na sujet oyo tokolobela mokona lelo sujet etali bana ya ex dans le mariage bana ex dans le mariage très important toyeba lolenge nini mpe ezali kozangisa kimia na kati ya bacouple na ndenge nini ayayayaya ya solo nzambe aza malamu bana bazali likambo tata nzambe apesi na biso bana bazaka ba innocent biso nde tokobotaka bana nzambe apesi biso bana baza bakado oyo tata nzambe akopesaka na biso na bacouple na kati na mokili pamba te tata nzambe alobi ete asasala deja papa Adam na mama Eve e alobi na bango ete bobotana botondisa mokili nde nzambe apambolaki biso tobotanaka mpona kotondisa mokili alors bana bazali likambo oyo bakutaka na yawe donc lolenge nini oyo tozali koloba likambo etali bana ya ex na kati na mariage mama avant mariage aboti bana to papa avant mariage asa abotaki bana quelque part na jeunesse ndenge tokolobaka et du coup mama na papa baye kobalana moko aye na bana na kati ya libala sikoyo bakokoso nini ezali koya na makambo wana bana ya ex na kati ya mariage ezali ete batata mingi bazali kolela baza na pasi na ntina ete bakomonaka bana na bango lisusu te bakokomelaka mpe biso mama mekana ya kolobela likambo oyo ngai nabotana mama moko songolo kasi bana nabotani bana nakomonaka susu bana te mama naza na posa ya bana na ngai lolenge nini nakoki kosala okomona mama apriva papa bana akoki komona bana te kasi kolo bana akolelaka lukaka mwai nyonso azali konyonga bana na ngai nayebi lisusu te bakomi lolenge nini pourquoi tolingi tolobela ngo nzambe aza malamu batata na bamama tozomona baconséquence ebele baconveni ebele ezali koya na ntina ya makambo oyo ezali batata mosusu bazali mpe okomona mwana sa akoli grande fille mosusu na mboka songolo mosusu mpe na mboka songolo bapasi nango ezali koya eza nini okomona tata
mokolo mosusu komona amoni fille na kati na nzela jeune fille kitoko batata o bazali na o bazali kokola na makambo mosusu akomona boye mama ndumba asepeli na yo nzoka nde mwana na ye abota ayayaya où allons-nous nzoka nde mwana na ye abota tokolandaka ngo mikolo na mikolo tozali komona wana ba news tozali komona wana babisika ebele mateya ya boye donc ezali kosalama na makati ya mokili nzambe aspire biso tokoka koteyana ezali mpona bolamu na biso des fois na vie badesizio biso tokozwaka tokomonaka yango eza malamu yo aussi décision kitoko pour sauver mariage na yo to ovanda kimia na kati ya mariage na yo quelque part ozali kotia mwana en danger parce que mwana wana lobi akoki kokutana likambo moko ya makasi akoki kokutana papa na ye boti ye akolinga ye balingani okomona mwana wana ye kozwa mokumba zemi ye nani wana touti epai ya papa sikoyo ekoki siko bana papa bisika kenda abota bana mosusu mama aboti susu bana oyo ayekile wana kati na mariage oyo aprivaka papa wana amona bana na ye te papa akenda akosala ya ye foyer bana na ntango na biso oyo vitesse ya internet eza makasi ndenge tozali komona bana na biso ebele okomona mwana ntango mosusu ntango kuta ezalaka te na mboka poto ekomaka na internet bazali kosola internet rencontre moko ya internet mais nanu bamona na miso boye te bana batombe donc balingani na bango na kati na internet bayebani na bango te ke bakoki kozala bandeko lobi mwana ayeli bino baboti mama nazwi mobali papa nazwi mwasi bana wana bakoya mpona présentation ata wapi papa mwana wapi mama mwana batata na bamama ekozala lolenge nini esalami ebele makambo oyo tozali koloba epesi pasi na kati ya mabota ebana mosusu bazalaka vite fait okomona ntango bakosala rencontre na bango si bayebani nzoto ale okomona mwana mosusu akomi na mokumba nzoka nde bazali leki na koloto conséquence ya kozanga kosangisa bana ya kolakisa bana ete en tout cas mwana na ngai papa na bino azala quelque part koyebisa mwana vérité mwasi na ngai naza na bana mibale nabota quelque part bana misato naza na mwana moko nabota quelque part kasi nalingi bana wana basanganaka eza mpona bolamu lobi baconséquence ezala te donc tosala makambo oyo ekosepelisa tata nzambe mpona avenir ya bana na biso papa na kati ya mariage oyo bali mwasi na yo ke mama akutami ke ayaki deja na bana na mariage toyeba kosola basi na biso na kati ya bandako zwa mama bosolola parce que ezala batata mosusu baoyo bakopesaka vraiment baza très street na ndenge nini street makasi te yo nalingi te bana na yo to papa na bango aya komona bango papa libala kopesa mibeko mpo bana bakutanaka te na papa na bango yango tozali komona makambo ya boye papa na bana babongana mokolo papa akende Kinshasa akende kokutana na fille moko batata lelo bakomi kolinga ba jeune fille bana mike abozalaki aza mwana oyo atikaki moke azolinga mwana ye moko epe apesi ye mokumba bana mibale mwasi na mobali bakutani lisusu quelque part nzoka baza nde leki na koloto moko abotami kuna moko abotami kuna mpona nini kozanga koyebana kosangisa bana nakobeta lisolo moko batata na bamama ezalaki na couple moko couple wana bazali kovanda na bango bien mama ayaki mpe na bana na kati ya libala ayaki na bana na kati ya libala
mobali ya libala, mobali ya balaki alingaka te papa ya bana amonaka bana wana apriva mwasi na yeke donc bana wana bakomona papa na bango lisusu te batata na bamama eloko nini ya kosalama mwasi wana azaka toujours na souci ya mobali na yeke amona mpe bana ndenge bayokanaka ete yo tokabona biso boye mais bana na yo okoma komona bana na yo kasi eyeko tombeke mobali asika mama ya kobala apesi mibeko bana oyo bakomona papa na bango te ngande papa na bango mais na sa motema mwasi azalaka na esengo te parce que asa yebelaka apesaka mobali ndeke no pombe te na bana nga na yo tokaboyi na biso kasi mpo na bana baza bana na yo na kopesa yo temps oya kotala bana quelque part place mosusu tokutanaka otalaka bana na yo bayokanaka ndenge wana kasi ntango mama akomi na kati ya mariage na kati ya libala na ye papa oyo ya sika apesi mitindo ke bana oyo bakutana papa na bango te e mwasi akomi koprive bana mpona bamona papa na bango te batata na bamama lokola papa oyo libala boyaki mwasi asali lokola atosa mobali nanga alingaka te mobali akomi kotungisa bafamille na ye nana mposa namona bana nanga ça fait longtemps bana nanga bazomanke ngai nalingi te bana baperdre bolingo na ngai ke babosana ngai soki bakoli babosana ngai papa wana akomaka na susi makasi butu moi susi wana soki batuni mwasi bi mobali na ngai eya koboma libala na ngai ale papa wana ya libala aye kozwa mosala ye ezali toujours il faut voyager na mboka mosusu akei ta mosusu mpona 2 semaines après akozonga na ndako 2 semaines 3 mois 3 semaines akei na mosala wana soki mpe mosala eza makasi azali kosala mpe 1 mois azoya te likolo wana mwasi ntango amonaki azoki habitude ya mobali ke asalaka 1 mois kabeta 1 mois nde mwasi akanisa alobi loka mobali nanga mpe aza na ye te yaka na yo otala bango loka mobali nanga aza te akoyaka donc oya sikoyo te aza na voyage mama wana ekomaki habitude papa wana soki aye aye tala bana aye kotala bana soki bana voyage ye aye kotala bana na kati ya ndako ya libala balobi ete ndenge batata mingi bakobangaka ete mwasi na ngai nabangaka aya kozwa mobali ya mbongo aya kobima na mwasi na ngai nzoka nde tokoki kobanga mibali ya mbongo te banga moto oyo abima na mwasi na yo papa banga moto oyo azalaka deja liboso na mwasi na yo pamba te moto wana aza très dangereux parce que eza facile mpona kobima na mwasi na yo parce que ayebi mwasi no malamu babanga mbala ya moto ya mbongo te oyo azali alingalinga mwasi na yo kasi babangaka moto oyo sabima na mwasi na yo mpona nini eza facile mpa bima na mwasi na yo parce que ayebi mwasi no malamu ayebi faiblesse ya mama yango wana basengaka mpona kozala distance bref papa wana abandi koya kotala bana mama te basi bayebana bango na kala donc bazongisi bolingo na bango ya solo batata na bamama ntango tokomonaka ete tozali kosala likambo moko ya mabe yo ozomona neti bato bazomonaka te bavoisin nzoka bavoisin oyo tokomonaka pembeni baza bafamille na biso ya yambo bayebaka biso banani bakotaka na ndako na yo banani bazali kobima na ndako na yo ovandaka mpe na nani bayebi mobali azaki ngandi bavoisin baye kosignale mobali neti ango te voyage likolo ebele ozomonana te te nazwa kosala quelque part wapi nazala boye mi tata moko abimaka azokota awa mikolo oyo azoya etu obisi tokanisi peut-être mwasi ochange mobali mosusu nde boye nzoka papa ya bana wana ex libala esukaki na kokufa papa ex wana atiaki mama na mokumba
Parce que eza bolingo kala bolingo esila te. Yango wana ba papa na kati mandako mabala. Mama ye na mwana nde na kati ndako. To mama papa ye na mwana kati ndako. Eza na ngoma bete papa wana mona mwana na ye kasi bongisa mwa amiable. Koluka bisika moko. Oyo mwana bokende pa papa na kotala papa ba mwana bisika moko keke pa na ndako te. Papa bon vandisa ba mwana kati mandako. Ah, moi c'est nangaye, oui, bana si bakoli. Totika bana baki mona papa na bango. Parce que ba yeba papa na bango. Eza nature. Très important pour na bana wana. Bokoluka moye nyonso, oyo bana bakokota ta bango moko isika moko boye, batata mwasi bazali, ba mama leki bazali, ko bongisa place moko boye. Oyo bana, kolo bana mona bana na ye. Batata mosusu bazali bakufa kaka boye. Atie komona mwana te. Pamba te mama priva bana papa mona bana te. Makila ya bato. Makila ya bato. Kokende yo mama kokende ndako ke nake kotala bana ya mobali nga parce que eza ba couple mosusu ke mobali a gagné dossier yende mutatika na bana azwa responsabilité ya bana. Moi si wana libala ebebaki natina likambo wana. Mama na kati na ndako tomi pesaka tomi bombaka tomi pesa libala na biso respect. Kasi mingi bakoloba est-ce que ce qu'on a kosa ndenge nini ba mingi mama mingi ba privaka bana ti bakokola ti 18 ans ti 20 ans nde aya komona papa na bango. Nde to papa mingi babungisa bomoi na bango batika komona susu bana bango te. Pasi wana sikoyo. Mwana na kotika pe koyeba pe papa na lisusu te. Atira susu koyeba papa wana te parce que papa wana akendeki. Nzoka papa wana zaka na souci butu moi nzoka zaka déjà malade. Azali kosenga butu moi moi sina na mona bana. Mama boya kaka. Mkolo papa na akufaka. Mama nesa ye passe makasi parce que moi na tia koyeba papa na été. Ba mama, ba papa. Oh tozena ka wana. Toyeba kosola pona nini bana ba mona ka ba papa na bango abota ba na mokili. Très important. Mama ko privakate. Papa bana ba mona papa na bango pamba te za makila na ye. Très très important. Ba conséquence eza ebele na makambo oyo. Nzamba alingi biso mingi. Nzamba za malamu mingi. Moi c'est libala asa na droit ko tala externe katena. Yo so bala déjà asa na droit ko la bela bana te. Luka place mo kamalamu mo kutana ka ko mona bana. C'est tout un point être. Parce que batubi bakomona ka yete te libala wana privé bana vraiment na famille wana donc esili. Non! Bana wana basa bana ya famille mosusu. Bana ya bato, makila ya bato bakobombaka te. Elibali bota ekufaka te. Famille wana ya papa ya bana na yo bakoza na problème, bakoza na problème makasi. Mariage nyonso makambo yaka ebele na mabota. Okolinga kaka okende na tina nini mwana aza na kati. Relation bosala wana bakupa ngo kaka boye te na famille wana parce que mwana aza na kati. Tozala mayele tata nzaba alingi biso mingi na kati ba couple oyo tozali na ka wana tovanda totika bana oyo si bakusani déjà baki komona baboti na papa na bango amonaka papa na bango pona bazongisa peut-être affection ekimaka azongisa relation wana na tata ya tina kata mokili. Mama mususu azwa makene bana azwi atie kombo nyonso na papa oyo ya libala oyo abali na deuxième mariage. Et mwana pe akoli mwana yebi papa bota ete. Bana mingi base revolta na ba mama na bango.
Pour la nini maman il ça qui n'a été. Mais papa n'a pas qui vivant. Pourquoi le Seigneur papa n'a pas été? Pourquoi maman? Nyos oyo ezali kobeba biso pasi bana pe via bana mingi ezali kobeba à cause ya makambo boye mosusu ba maman mosusu basala kango mpona protéger le mariage na ye kasi kote mosusu mwana ozali kotia mwana en danger kimia na libala toluka moyen kimia kwa kozala kaka ba couple na biso Nzambe alingi biso mingi tosala malamu totika mabe oyo balingi basala biso te tosala mpe na baninga te mwana moto bakoteyaka ye na masese Nzambe alingi biso mingi kimia tata Nzambe nkolo ye tata mosantu ezala kati ya mabota na biso tosala malamu totia kimia kati ya bafoye na biso merci mingi tokomi na suka ya émission na biso na mokolo na lelo Nzambe alingi biso mingi topesi mbote na papa Domingos Mbala na nsima ya kamera ye nde tozali na elongo merci mingi papa mosala kitoko topesi mbote na Nzambe na biso papa Simoki Mokiangani libota mobimba santo topesi mbote na bandeko nyonso balandi biso mbote na kati ya plateforme na biso ya mission kimia na libala lipai wapi tokobetaka ba sujet toza ebele na kati ya plateforme bino banso na kati ya groupe na biso napesi bino mbote ebele nabosani bongo te bandeko banso bakolinga na mission kimia na libala lipai nyonso bokutami vraiment soki natangi bakombo ya maman je ndenge nini donc boza tellement ebele napesi bino mbote ebele bandeko nyonso balandi biso Nzambe na biso azwa lokumu na bolingo na ye voilà tomoni bongo mbala nsima na sujet mosusu na komba tata ya mwana pe tata moyo mosantu amen.